Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, coucou, coucou. Ça dépend quand on a la au bout là, na bino, na télévision na bino, na téléphone na bino, il dépend quand on a au talanga, au bonsoir na bino, bonjour na bino, partout vous êtes. Avant la émission nanga, je vais d'abord dire merci à mon Dieu. Mutu azopesa biso pema na ye ya talo na tongo apesa biso pema na ye tolala lokola bakufi mais na ngolu na ye na mawa na ye tozolamuka lisusu na tongo tomoni lisusu journée ya lelo. Je dis merci à mon Dieu pour son souffle de vie. Alors sans plus tarder nakobanda analyse nanga. Avant na banda analyse nanga, je vais d'abord dire bonjour na bandeko nyonso baola nanga. S'abonner, chaque jour je vois s'abonner. Je dis aussi merci à commenter, vraiment je vous dis merci sincèrement. Je dis aussi bonjour à ma famille, à la famille Pouy, partout où vous êtes, je vous dis bonjour, je vous salue, je vous fais des gros bisous, partout où vous êtes, na la team chat, la team life, équipe Mouba Makasi, na PSP Mbote, na maman il y a 80 heures de vie. Je vous salue partout vous êtes, équipe Mouba Makasi, je vous dis aussi bonjour. Sans plus tarder, on va décoller l'eau dans le baki. Donc, l'élo, na les vidéos du solo moko. Donc les solos quand on les a les solos on a les vidéos solo là dans le bisognon sur la bino les ailes de moko na monaki na taraki na net sur Facebook. Je sais que non bino sur monaki amo taraki amo vidéo na ozo tambola un peu trop na meke ko ça la recherche ce qui est à pays ni jusque là na zo kaka pays parce que mon ko ba na ko lobeza mon ko moko boye ils ont échappé na tika ko kamote. Je croyais peut-être que les Zambie, même pas Namibie, même pas Mozambique. Alors, dans le pays en gros, on a un pays, on continue la recherche. Et ça, vidéo, moi, les autres là, il y a pasteur Moro, où les autres ça la jeune fille épilation dans quatre églises en pleine heure, en plein service. Donc je ne suis pas venu condamner ou encore pour le pasteur, non. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Je dis d'abord bonjour à pasteur au Baebinga. Je salue aussi mon père spirituel, qui est le pasteur Kitenge, et ma mère spirituelle, maman Grace Kitenge. Émission Nangalelo, je ne suis pas venu condamner les pasteurs, non plus, non. N'a juste sur Bissou Bandimi parce que ça devient de trop, vidéo on a mon sur Facebook et autres tambola les vidéos moko il y a pasteur azo sala na basi épilation na quatre églises en plein heure en plein service, ce qui n'est pas normal. Nous allons où avec le monde? Waouh, on est que ça devient de trop. On va sala kaka batu épilation ou encore pour épiler batu na quatre églises en plein air. Et comment il wapi na Bible? Alors, moi, quand on a la vidéo, je me suis dit, les gens sont sur la nzambete. Et comme biso oto za la kalabi kota nzambi biso lesko toza un problème. La façon dont encore, je vais me défendre. Pourquoi je dis ça? Parce que biso bandimi bikota kota na biso ya l'église ya binzambi na biso toyebi koloba note ate eloko eza mabe eza kaka oui parce que c'est un homme de Dieu, mais un homme de Dieu aza na mai na makila lokola yo, un homme de Dieu akokufaka, un homme de Dieu yepe apeshaka. C'est juste, il est appelé à être pasteur ou encore mon amour lélo. Je ne pense pas que non. Basa Ganzambo comme belé mon nom sur appelé à pasteur, non, parce que va me soulever sur la business.
Je ne suis pas là pour condamner les hommes de Dieu, non. Non. Je suis venu juste kolobela biso bandimi. To essayer un peu kozala éveiller na minute parce que ça devient de trop. C'est depuis quand ou encore c'est écrit où dans la Bible que non, ok église, pasteur ceux qui mouli il attaqué, ceux qui amona qui nini, ceux qui nzamba solo la qui nae, et kubanda kosa la population na quatre églises. Est-ce que biso bandimi tant que na église, nous avons manqué conscience na quatre na biso pour juste dire non na ba biloko comme sous. On ne fait qu'accepter tout. Moussa Nzambe. Ce qui est lié à Moussa Nzambe. Mais l'obi na yo yebi. Peut-être l'obi na yo Nzambe pas ok ko benga yo comme pe Moussa Nzambe. Alors qu'on peut dire que non, ils ont escraté. On peut passer Nzambe baza escraté. Baza escraté pour tous en makolo bakano na makamna na mo mususu amabe. Tu trouves que non ils ont amabe. Réagis. Réagis. Ce que Monique, ce que j'avais compris, je me suis dit, Bisson de Tozo a été pasteur. Hein? Ah oui. Bisson de Tozo vraiment noté la bêtise révélée par le pasteur. Parce que la bêtise, ils ont en plein air, ils ont mais on ne sait même pas dire non. C'est comme si nous manquons une conscience avec nous. Hein? Et puis moi je me demande, comment est-ce que le pasteur Wana a roqué Kobanda Kobenga? Et puis c'était à tour de rôle. C'était à tour de rôle, les acquis mon côté, c'était à tour de rôle. Il y a moi, si mon voyez, à ça des épilations, à ici, mon soyez. Maintenant, moi, je me demande, je sais que dans la église, encore dans la l'église, nous sommes tous en département et maman, département et maman, ils ont une église. Ce qui est pasteur, à mon avis, peut-être. Et l'eau quoi m'abbé ou encore ceux qui nous ont malaki ça qui est et l'eau comme quoi m'abbé ou encore ceux qui à mon aki nini. Pourquoi pas parler avec la présidente du département et ma maman à Salam Salawana. Mais là non, pas jusque là, pas jusque là. Et maman pasteur Azaki ou apina maman wana. Pour pasteur wana na kotala ebo c'est un vieux assez accoli. Il doit avoir une femme avec lui. Comme pour dire que non, maman pasteur a ça. Pourquoi pas même pas qu'on ait sa maman pasteur? Et maman pasteur a mon appelé pasteur, mon balai a son en plein air, en pleine église. A son mon année, mon balai a son épilé ma jeune fille, n'a qu'à l'église. Est-ce que tu oses comprendre? Est-ce que tu oses comprendre? Pour nous analyse, on ne doit plus condamner des pasteurs. Bisonne tu oses intégrer les pasteurs. Comment se fait-il que toi, une jeune fille, on t'appelle, tu soulèves ta robe ou encore ta jupe, tu soulèves ça, pasteur à sa épilation. Je me demande, dans cette église, il n'y a pas des hommes ou encore dans cette église, dans l'épilation. Ou encore tes parents, ou encore tes cousins, famille dans les athées. Je me suis posé mille et une fois dans l'objet et ça n'est pas vraiment est-ce que ça vraiment battu ça montili oyo bato c'est à mouille oyo ou bien ça va battre aussi dans le monde des ténèbres pour ça va bilo quoi parce que tous nous comprendre que parce que une personne ce que quand tu as une conscience avec toi je ne pense pas tu as vraiment une conscience avec toi netinga ne na za bo ba benga ba ki le piling ka liboso kuna ya bato eza nini ya kindo kito nini ya hein Bandeko, ils sont bandimi. Tout est les bananes pété. Tout est les mamans même sous toi de côté les mélanges. Ceux qui ont un pasteur, comme un audace, c'est nous les bandimi. C'est nous les croyants. Et c'est qu'ils sont des comme ça, pasteur, dans le niveau, dans le bouson, voilà. Tout ça, on a noté. Et comment nous voyons dans la Bible, les pasteurs qui nous reçoivent dans mon dimi, épilation dans 4 églises en plein air, en plein service. Et il est à l'aise. À l'aise, à l'aise, à zolo babé kuna akati boy azongi na kuna lobi kuna zongi sous moi na ça ça tellement ngaka na mane boy ça simi la mane likolo. Qu'est-ce qui va pas là? Eh bandeko. Si tu étais deux personnes peuvent ba télémaki wana peuvent ba boyango. Ni les gars ça les mawana. Est-ce que pasteur wana va continuer buzo ba wana?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et puis, Eza Moussala Nae, département, il y a maman Eza, maman présidente, il y a maman Aza, ou encore ceux qui ne peuvent pas jeune, présidente, il y a jeune Aza. Est-ce qu'il fallait qu'un pasteur ait ça, le Kouana? Ou encore, il y a des pasteurs, ou Mouzamba Solola qui n'a pas ça qui est vraiment. Et c'est quand on a ça, la population. Pas de problème dans mon kilo, la salle, moi, je m'en vais bédé, il y a mon écart, on a la population. Vraiment. Batouazan va bitouma na vie na bango, batouazan va blocage na vie na bango, batouazan freiner, batouazan va limitation na kati ya vie. Yé pasteur yé nzamba la kisa ke kaka kende kosa ba population en plein heure, en plein service. Tout condamné sur un pasteur. Moi je trouve que non, les amis sont limités, to comme si bango na ba niveau na ba zo ba audace wana. Ba zo ba audace la bongo. Non, tout n'a pas non, non, pays pour l'angle solo ba neza na moko donc na tikata boyoka noté. J'espère que non aussi vous l'avez ta vidéo na net et si tambolé ça na Facebook. Pasteur azo ça là-bas c'est épilation. En plein service, en plein air. Et puis na ceux qui gardent le corps d'ailleurs, ceux qui nani nae azo yape ya tie papier hygiénique wana que non tant azo ça l'épilation et bandoko ya wana ya zuango. Mon Dieu, mon roi, nous allons où? Tout ce qui est roi, puis nous qui avons Nzambe nanga. Hein? Donc on a pas la base sur la nuit, il n'y avait pas mon quoi lios à la courage à Kobo et le Gouana. Parce que ceux qui kaka mon quoi télé mais la kailo Gouana, je ne pense pas que nos pasteurs vont continuer à biso bahana. C'est pourquoi des raisons dans ce que nous puissions de tous entêtés banane, bah pasteur. Nous sommes tous entêtés, comme on a un niveau là. Tu es qu'on va noter. Tu es qu'on boit des lots comme sous-souté. Tant que tu as une conscience avec toi, tu es qu'on oh examen des télémé là. Comment est-ce que tu as une côte à la baie à ma pasteur, ma baie à moi, mais surtout qui est au côté. Moi je respecte trop les hommes de Dieu. Mais écoutez, la pasteur, moi je viens seulement condamner. Ou encore naïe pour le parce que condamnation c'est un examen. Je ne viens pas condamner, je viens juste éveiller tout la mouka biso bandimi. Tout la mouka parce que ça devient de trop. Tout comme on fait bazoba moko boye, pasteur a lobby boye, bino pe bondimi attaque non conscience na bino zoba que non examen mais tu t'étais. Tout est les dans comme peut-être ça va s'arrêter. Et comme le pasteur Moroboé, ah, en Afrique du Sud, tous les pays, ah, c'était l'année passée, je crois. Aujourd'hui, ça va tout ma tite. Aujourd'hui, ça va tout ma poukou. Aujourd'hui, mon kila, il y a un poukou. Aujourd'hui, il y a un chocolat. Maintenant, dans la zone tourne, est-ce que réellement, Batouana ou encore Ezala pasteur, Ezala Batango, Babade Kolia ma titi, Babade Kolia mon kila bini, ou encore on a ba épilation. Baza batu bavanda kaka na samu ya mukilo na samu oyo obi baza batu ba uti kaka na ténèbres ba koyi pour avoir briller mon monde. Parce que na mutu bavanda na samu vraiment je ne pense pas. On est comme peut-être batu ba batu uta na monde des ténèbres ba oyo ko sala ba biloko wana po eza normal te. Eza normal te. En plein air comme ce que vous dites maka ko matisse la mano ba sa répilation en quatre églises. Est-ce que tu te trouves en normal? Bandeko, biso mandimi, bikota kota binzami nzami na biso. Tous à la peine devant les pasteurs. Pour pasteur, à ça que mon piloko la yo. À ça que na main na makila loko la biso. Alors ceux qui pensent moni que non o examabe, carrément tu refuses. Bandeko na biso abasi ba donc ba na kutu ko ça à tour de rôle. Et les pasteurs, ce qu'ils disaient, ah, zolo abe azo ganga. Na ebite ce mon limo lobe la ki nini. Ce qui a mona ki nini. Pour banaka ko ça d'épilation. Ce qui est service ka ya ko épiler ba tu na ebite. Nzambe na ngai, éternel Dieu. Nzambe saka ko zonga. Po oyo komi ça devient des trop vraiment. Et les kindelo. Et les kindelo. Biso bandimi to telema. Biso bandimi to telema. Tous à peine non.
Tous à la peine, non, parce que tous à tout. Une personne, donc lorsque tu es une personne, tu as une conscience avec toi. Automatiquement, tu as une conscience avec toi. Comment est-ce qu'on peut boyater? Yango nazo mi tout na lobby, baza batu bauti na monde atteindre après bien déni parce que mokili yango c'est baby. Tozo tambola na batu bauti na monde atteindre, tozo tambola na ba monde sa moiko. Tozo na misu mi bale misu to monde ate ba baza misu 4 ba monde. Et puis le pasteur Azoloba avec autorité. Donc il y a autorité on dirait Azo qui message moko boya épilation tozo ebate. Tinga na boyeba kaka mboka mo pona yebi so na yebi te so eza pays nini wana langue wana eza makasi na on comprend na tati mais ba geste na ye il était fâché dans ma sa population trop fâché na yebi te soki après épilation nde bato wana vie ekobonga ye soki nde baleki na délivrance tozo yeba te ndenge asalaki bango épilation soki nde délivrance soki nde I don't know. Na yebite. No mituna na mituni no Seigneur. Eza nini yango? Tozo kende wapi na mokili yango ya se oyo? Biso bandimi to telema parce que voir pasteur a audace wana. Hein? Ya biso pe bandimi to ndimi on peut to ça va comme pasteur azoloba mais conscience de ozo que non o eza mais tu le fais et moi zo ma beze belé to zo kuta na ba problème belé na ça moi oyo pour la nini pasteur alobaki pasteur asalaki ateza mabe pasteur alobaki. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Je suis pas venu ici pour la kolobi la pasteur non. Moi, je suis venu au solo la biso bandini. Biso to kena à l'église. Biso to za na bikota kota, binzambi. Pasteur aza mutu lokola biso. Aza na mai na makila lokola biso. Alors, aza mutu lokola biso. Comme pour dire que aza pe na mabe na ye. Ceux qui passent à l'Isali et le Komoko à Mabé, ou bien à Zome Mabino dans Zina et à Mabé, carrément vous refusez à mon boye ici. Parce que dans mon abattement, bah, mes carapètes. Bah, mes caca. Moi, tu vois que non, papa, on a passé, on a donné à ma noce à la épilation à 4 églises. Ceux qui m'ont caca télémaca, m'ont caca télémi, bah, tout le sous-son va y avoir télémédaille. Parce qu'il y avait personne à voter les médailles. Il y avait personne. Parce que ce n'est même pas dans la Bible. Et comment ni wapi na Bible msala pasteur na banoko sala joubana na kati église. Et comment ni wapi? Moi encore ce que nous ko délivrer mutu. Hein? Moi encore ce que nous délivrer mutu on la démon na kati ya mutu. Il faut ça aller quand na épilation. Et comment ni wapi na Bible? Faut te comme il y a biso bandini parce que nous n'avons pas tout ça na un moment pour kolobater devant les pasteurs. Yango na ba comme peut ko régner. Tout est les mabiso bandini. Tout est les mabandeko. Tout est les ma. Yango bandeko lelo na baki na lekala na chaîne na BBC Mpui TV. Il y a BBC Mpui TV. Na un peu pour partager la bino vidéo na mon aki sur Facebook. Ils ont tambola sur Facebook, ils ont tambola la vidéo. Nathalie Naoki Mawa. Nathalie Naoki Passi. Nathalie, j'ai essayé de raisonner sur ça dans la vidéo. Nathalie. Comptez réseau puis ça m'a à 0. Nathalie, je me suis dit maintenant non. Ils ont mis sur ma diminué de comme ça va passer à un niveau. Toi, tu crois que nous sommes passés à Télémi, par exemple, dans Zoba, 2 ou 3 personnes à Télémi parce qu'il va continuer. Je ne pense pas. À Zoma Mouto. À Zoma Mouto. Et vous avez mabé combien belé. Mabé et combien belé pour nani tout son dit mabé à makamu soit mabé ou ya pasteur à l'obadi. Et on sous pesa mabé mais pasteur à l'obadi. Pasteur à l'obadi. Au moins plus place nous sous ennemi peu polémique.
Connaissez un peu à côté les matins. Connaissez un peu à côté la mkabiso bandimi ou tozalaka kota kota na l'église. Binzambi nzambi. Condamné ou bien que le pasteur m'a bêté parce que la Bible les autres, on ne touche pas mais moi. On a touché dans la ouais à mon tout. On a dit que le bisto va ndimi. Bisto va diminuer to komi ko komi ça va pas ouais en haut. Na ba niveau ana. Toi tu quittes chez toi à la maison. Au bimio le bio qui église. Ah oui, OK église oui, OK pour ça mais on commence à service c'est comme une épilation. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Hein? Tu sors de chez toi, au latin, bien, ok, église. Au comme une église, ok, comme on a ma cambo, ça va être épilation. Bande de couteaux au banane. Et ça, c'est maté à thé ou encore service à dimanche, et comme service, il y a épilation. Connaissez un peu de comprendre. Wow, connaissez un peu de comprendre. Et puis, vous vendez. Vous si si fait hernions. Bon, moi, la beauté, la nègre, parce que la ça va être épilation. C'est écrit où dans la Bible, et comment on voit dans la Bible? Bande koto téléma. La minute où moi je me suis dit, les abisso bandimi. Bisso bandimi, net aux autres kabango, ba comme à la niveau, on a pour ça l'esprit na bisso. Amona kinini, pasteur. Amona kinini. Nzamba yekisa kinini. J'ai essayé à côté la vidéo. Nathalie vidéo, on dit, est-ce que c'est normal? Je n'ai pas dit non, je vais à l'église. Et le pasteur m'appelle pour ça la vidéo qu'on a une épilation. Ça n'a pas de sens. Je vais refuser catégoriquement dans un catégorique. Ce que l'on appelle l'église, je sors. Je sors. Il y a ceux qui appellent délivrance, tu éviter mon commandant. Ceux qui peuvent aller qui ont une épilation dans les délivrance. Délivrance et épilation, c'est la hein? Ou encore ceux qui ont la béni, il faut pas savoir épilation. Connaissez un peu d'arrêter, hein? Dans ma cambo, il me dit, mais pas pasteur. Connaissez un peu d'arrêter. Il y a un ton de marque à nyonso, ton de marque à nyonso. Ma pasteur peut baser extraordinaire té. Baser extraordinaire té. Pour ceux qui ont le total l'élo, attaque et non fin du monde l'élo. La majorité à ma pasteur. Bon, kepe l'eau la té. La majorité à ma pasteur. Bah, au moins, on a un té. Pour n'avoir ma belle, n'avoir mon sous. Donc, on va dans la mission à Kimia. Parce que ça dit, il y a un ensemble. Tokyo juger bango te parce que Bible peut se juger bango. Bible peut toucher la barouane. Moi je suis pas venu toucher les lois de Dieu ici. Nga na ende ko la musa na to la muka biso bandini to la muka. Il faut tous ala na non na munoko na biso to boya kape makamususu. To boya kape makamususu, ça va pas? Komelisa bato ba biloko na l'église. Kolesa bato ba matiti. Kolesa bato ba souris, mikila ya souris. Oh, ils ont un chocolat. C'est depuis quand? Et comment nous appelle la Bible? Je crois pasteur Ango Bakanakaye. Si, na pasteur Ango Bakanakaye. Yes, si, je crois. C'était l'année passée, je crois, Bakanaka pasteur on va nous laisser bato ba matiti. C'est grave. C'est vraiment grave. Maté est belé à côté avant Nzambi. Maté est belé. Mokilezo régné na rancune. Mokilezo régné na jalousie. Mokilezo régné na mutema mabe. Mokilezo tambola mabe. Yé passé na mona ki maté ya mabakambona ne sauté ya mona ka ya épilation.
Et puis, si vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, pasteur, on a ma boko. Et encore, vous fréquentez sous l'église, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il y a comment alors quand on va pour nous les gars, on a mon client Nzambe. Eza pasi makasi bandeko nga lelo nalobaki na ya tosolola ou encore naloba ou encore nameka nanu ko parler sur biso bandimi nde tozoantete basali ya Nzambe tozoantete bango franchement po bêtise eleki jusqu'à ce point il y a combien de personnes dans votre épilation dans quatre églises? Et lorsque nous avons la vidéo, malgré les jeunes filles, elles ont dit que la malle a sonné, mais elles ont salamé kaka. Malgré bazo matisa mona soni mais bazo sala ngo kaka bazo ba telemi pe ba laut encore ba tiki nani pasteur a sala ngo mama pasteur soki azaki wapi pour la gars moko conclusion na ngeza ki bazo ba to ba uti kaka na monde de ténèbres ba eka na samoyi ko kwa mbrier ba to na ndingwa ko muntu vraiment au vendre na samoyi ou tu as une conscience avec toi. Tu es une personne avec une conscience avec toi. Je ne pense pas au cul qu'on dit Mabdo Kwana. Hey. Nauza na maluba. Je ne fais qu'imaginer Nathalie, service Ango, il y avait combien de personnes à quatre églises? Maman pasteur Eskazalaki, est-ce que l'église wana est un département ya ba femme? Est un département ya ba maman? Église wana est reconnu? Pasteur, à mon nini, ton zamba sur la nini, pour ça la service et épilation. Biso bandimie, to boya ka bibilo ko mususu. To tchana mutu na biso ke non, pasteur aza mutu lokola nga, aza mutu lokola yo. Aza na mai na makila lokola yo. Comme pour dire que non, yépe a péché. Yépe a sala kamabe. Yépe le soki que non a koufi, a koleka pe na jugement. Lokola yo koleka na jugement. Yépe pasteur a koleka na jugement. Alors, ce qui est là comme on pasteur azo sala yamabe. Et ça a honoré Nzambe te. Pourquoi pas refuser ça? Pourquoi pas tozo boya te biso bandimi? On ne fait qu'accepter tout. À ta fin du monde d'amour, il y a un tindo oyo. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Et comment il y a la Bible? Et ça passe bandeko.
lelo na ye na bino kaka lisolo oyo natali video wana na bi tika na solo nango ta solo ma lisolo oyo na BBC Point TV pona ko kufa na nga moko te il faut to la muka pe biso bandimiti to yeba ka pe koloba te to yeba pe koloba non na makambo mosusu oyo bapaster bazosala babengi oyo yaka boye aleki ya mibale mpe aleki ya misato aleki malheureusement kaka langue nga na ngai nayeba kaka langue wana ndenge kaka nayoka nayeba langue wana azolobela bango nini esali keno asala bafille ya église na ye épilation soki nde bakozwa libala ye soki nde eza délivrance soki eza alono nayebi te tout ça bikota-kota binzambi konde ezosala keno toyeba ta koloba no te na buzoba mosusu tozomona na sambo. On n'a plus droit à condamner les pasteurs. Moi je le dis à haute voix. Tout condamner les pasteurs les soudés. C'est nous, bisonné tozo push bango. Ba comme à la niveau ko saka na biso ti na ba niveau wana. Parce que nous n'avons pas un nom na monoko na biso tout, oui, yes. Pour ce cas mon numéro a télémique à pas. Au moins fait 3 4 donc 3 4 peut ba télémique. Pensez à l'organisation dans moi pour le baptême, à se sentir coupable, Alors, bisonne bandimi, tout élément, tout y a ma bien mon sous va passer, bazo ça là. Pour encore mon pasteur, bazo ça a mimi bouzo va moko na kati église. Télémélango. Pour continuer, il y a mon na église mon sous va passer, bazo ça ma bien les continuer parce que bandimi bazo télémélango te. Pasteur azana mabe azosala mabe ezomona na lei unique no awa eza mabe men biso bandimi tozozonga maya kolobelela ngo yango ozomona ba mabe ezoya ebele bapasteur bazosala bazogafe trop na kati église parce que biso bandimi tozotelemela ngo te nous devons kotelema na minute oyo parce que ça devient de trop tina baépilation na kati église ti na baépilation na kati église ou encore ye pasteur wana kotaki na ba maison nde batindaki keno kezosala boye kuna na église po zwa je sais pas. Et comment il y a la Bible et comment il y a la Bible et puis pasteur fais ça à ta femme à la maison n'a pas la église vraiment hein? Et parmi ma fille je pense peut-être pour moi comment on a qui est mon colo alors que vous appelez mon bali peut-être hein? Si vous les avez qui pour la épilation voilà. Donc qui peut kolinga koyeba te keno ezalaki pona nini ezalaki pona nini te o soki pe ndenge nini non ezalaka nde te eloko pasteur asalaki wana toluka te toyeba keno ayebaki nini asololaki na nzambe nini nzambe ayebisaki ye nini soki nini non totelemela ngo kaka keno ezalaka te eloko pasteur wana asalaki ezalaka te parce que ce n'est même pas écrit dans la Bible. Ce n'est même pas écrit dans la Bible, chose grave. Azosala ngo ye moko. Il fallait que tu aies un message à Pessata maman, maman présidente du département, maman, ou encore à Ebi 6 mois si nae. Pour Bilo, il fallait que ça moi si na mais l'église était là-bas na bateau. L'église était là-bas na bateau. Et c'est une mission, on t'a dit dans la maison, on va dire ça là-bas, ou comment? Pourquoi nous sommes toujours aveuglés? Toujours aveuglés. Jusqu'à ce niveau-là. Tu as vu qu'on va noter. Biso va diminuer tout élément bandeko. Tout élément. Tu vas pas qu'on biloko mususu va passer parce que passer à ça mutu lokola biso. À ça mutu lokola biso. Lobi na ope onzamba ko utiliser ko le katana passer na yo wana. Parce qu'on ne sait jamais lobi eza nzambe. Nzambe. Ma pasteur vraiment bazo même un problème donc bazo comme ça va à niveau moko boyo ko sepela te bato mususu lelo au moins andi magane soit ta pasteur mon côté na vie na
aboya ne kokende na église. Donc hier qu'on dit ma pasteur comme il est a dit ma amona va passer sur comment ka na ventilier. Pour la babylone quoi boya tayo moko. Comment est-ce qu'on est na église pasteur là qu'est-ce que je peux dire là? Ou enseigner la parole de Dieu. Yo bando ça la bato épilation. Hein? Pourquoi me épiler bato na kati église? Wana enseignement ni misusu zane. Wana enseignement ni misusu. Nga nazo beta kaka c'était parce que ba département ba maman eza. Ba maman ne ba oki sala musala peut-être ba oki ko éduquer ou encore ko solo na ba jeune fille église. Peut-être que so ba nimba kine na mariage dans un département de fiançailles. Je peux dire ça. Quand on est que ça na département de fiançailles. Et comme je suis un pasteur. Alors on aurait pilé ba na basi na kati église. Si vous pourquoi pas ça qui va na nibali. Ezalaka te. Tout élément bandeko, tout élément to yeba pe koloba non. To yeba pe koloba non et pas ba pasteur na ba makambo susu. Surtout zo na ba makambo mabe zo comme bébé pasteur na sala ki boy pasteur na sala ki boy parce que tozo télémena ngota. Biso bandimi pe to télémena ka ba pasteur. Ezate ka no pasteur a comme fan na yo non. So ke za na mabe da kisa ke no pasteur là au sala ki mabe. Ou bien zo na mabe no na mabe na kati église bo télémena yango akozonga. Et lorsque vous vous taisez là, vous avez comment côté vous êtes à vous bêtiser bien beaucoup. Et on va bêtiser ça continuer. Il y a toujours continuer au moment où vous avez la moquilation avec les pasteurs. Moi je suis pas venu ici à pour la pasteur. Moi je suis juste venu au solo là, na bandeko, na biso bandimi. Il y a dans le sens que non, to fungwama, to télé na rappel ma be mususu. Tous à la wana ka te que non oui na makambo susu oyo to mona que non conscience na biso zo reprocher biso que non oyo eza mabe. Lorsque conscience na yo ezo reprocher eza mabe catégoriquement agit. Plus de zones di mama bozo ba pasteur bazo sala c'est plus que makambo mabe zo sala mebele. Je ne pense pas que ce que télémina on va bêtise et vous continuer. Toujours manquer loko wana. Kende wapi na mokili yango. Où allons-nous? Tous kende wapi? Ngana ide za ndeko moko andima ka pasteur andima ato ebse no pasteur andima kanali susu pasteur te beta avant d'aller nanda. Pour lui tous les pasteurs sont les mêmes. Mais non, bato mabe bazala bato malo mpe bazala. Parce que plus ba mabe ba leke belé et comme bebisa comme ko bebisa bato misusu ko ndima nzambe. Confusion sous tout ça la kake non oh la mi bengi pasteur oh za pasteur tozi pasteur comme no kwa nzambe non wana za la erreur yango so mona mabe so ko mebele pasteur aza mutu lokola yo tozwa ye kaka mutu tozwa ka bango lokola batu lokola biso ke ko komisa ka bango komo kaka pasteur ko mise lokola nzambe non pasteur aza mutu lokola nga lokola yo et ceux qui sont dans la pasteur oh bandimaka ke non ou encore baboyaka bandimi na bango so ipendenge nini a salute nazo féliciter ba pasteur wana parce que pasteur nyonso so to bito tala aningaka ki bokonzi wana aningaka ba considérer so ipendenge on dira comme nzambe nde ba rêve mosusu toza na mona se amo eko to considérer ba pasteur lokola batu lokola biso to komisaka bango ba nzambe te baza pe ba nzambe te. Ce qui est le pasteur à l'objet que nous avons sur la cananzani. Yo petit ma bolongo na senza mais pas auto sur la nayo. Nzamba sur la kana mutu nyos. Ezaka ka ke no batunde bazala ba distraction ebele. Mutu nyos za na dona nzamba pesa ina samoy o mutu nyos. Sauf que nous tous on combattu. Nous tous tous on a don o nzamba pesa ka mutu nyos za na dona e o nzamba tana kati na e ya kusalela e. Mais nous sommes combattus, ils ont freiné, ils ont bloqué dans la makambo ebele. Mais si vous téléni kaka keno osami na nzambe no da bosolo komona keno dona na ko funga et puis osali na nzambe. Biso nyonso toza basali na nzambe. Biso nyonso sans exception. Biso nyonso nzambe na biso akela biso ataka ke loko moko na kati na biso pona ye. Poto sale la kaye. Mais biso batunde to yeba.
Misusu eza bloqué, misusu eza freiné, misusu eza donc étouffé. Tout le monde na place moko boye o nzambe vraiment azo agir, va délivrer yo mo mona. Biso toza ba témoignage. Biso toza ba témoignage. Tous aura pas passer le rôle à nzambe te. Aucun osala boye peut-être yo osala dor makasi ko le pasteur. Mais don na les étouffé. Don na les a freiné. Osana don moko makasi ko le kata na pasteur wana. Mais étouffé, les a freiné. Alors tous on va passer le quoi nzambe te ya. Baza ba lokola biso, baza na mai na makila lokola biso. Parce que kufa ko le kata na jugement lokola yo kebite yo ko le kata, o kebele pas o ke na lola passer à na lifi. C'est ce qu'on oublie. Hein? C'est ce qu'on oublie. Et puis la majorité dans mon kilo, c'est ceux de 100%, peut-être à 10%, va passer les banques qui sont là. Bah, on est sur fake. Naya après la va passer. Je respecte les hommes de Dieu. On a mis béni pasteur, on a mis béni homme de Dieu, je le respecte. Sauf que nga na yende ko éveiller to biso bandimi to zala éveiller to la muka. To la muka. Tala lelo na église en Nzambe komi ba ça ba épilation. Pasteur a komi ko ça ba épilation, pasteur a komi ko épiler ba na kati église. Et comment mi wapi na Bible? Et comment mi wapi na Bible? Na habité sikoyo. Dans wazo épiler, ndezi na we bongi o sonde aux délivrance, so pende ligne, je sais pas. Ce qui est débloqué, ce qui n'est pas habité. C'est depuis quand? Hein? Tout ce qui est de wapi Nzambe naka. Bande ngana yeko ntola muka biso bandimi nde tola muka ba pasteur abatu baza na problème te. C'est nous biso nde tozo biso nde tozo tika mo basa mabe wana. Biso nde tozo tika ba pasteur basala mabe. Pour ceux qui to telemeli ba pasteur na ndimité que no ba buzo biso ba ndoleka na ba église ne zo leka wana. Ya ko matina niveau ba sala ba to épilation. Comment on peut épiler ba jeune fille na kati église? Bande ko soki ezamba ya liboso ou la tanga na BBC Mpoyi TV ou encore na BBC Mpoyi TV, s'il te plaît, abonne-toi. S'il te plaît, je t'invite de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ok, juste kaka na pembeni wana komona kaka cloche moko, o cliquer kaka na cloche wana. Comme ça, on va pas rater ma notification. Une fois que tu lances vidéo, yo kozwa message ya notification. Oye bakeno ozala na temps que non vidéo moko ekoti ou encore élément moko ekoti émission moko ekoti. Si les alambala liboso vraiment, je t'invite de s'abonner. Partagez aussi les liens. Partagez bandeko. So omoni que non émission c'est délicieux. Kotika na moyo moko te, essaie de partager à tout le monde. Commentez s'il s'agit de commenter ou commenter. Toza wana tokoyoka na biso soki eza commentaire que non on peut ça conseil moko na on peut ça na conseil na oboya te. Mais partager, aimer, s'abonner, c'est ce que je n'ai pas dans ce que ce que vous avez liboso ou s'abonner kaka. Lelo na eka kana lisolo wana ya to solo la dans sens que non biso bandimi nde to la mukasikoyo eza susu makamba ba pasteur te to tika ba pasteur kimia biso nde tozo entêter ba pasteur biso nde tozo tika ba pasteur ba continuer ba sala ba makamba zo sala wana biso nde tozo push ba pasteur ba koma na ba niveau o bazo koma na ko banda ko sala ba to épilation dans l'église en pleine heure en plein service. Ça n'a pas de sens. Tout ce qui est wapi. Yo mutu normal, tu as une conscience avec toi, aux la catégorie au TNP, tu soulèves aussi ta jupe. Hein? Moi, je condamné ma fille à ma casse. Na condamné ma fille à ma casse. Hein? Attends, depuis na terre à boko et à koko na biso, est-ce que tu as dit Kambouana? Tu as Kambote? Na terre à koko na biso, na terre à parents na biso, attends, tu as dit Kambouana? Tu as dit un moment dans mon dos qui n'a pas.
Donc il y a un monde en wapi. Pour les lots et comme rappel, ceux qui ont acquis service à épilation, ceux qui ont acquis service à ligne, ceux qui m'ont dit mon dé et c'est qui qui non pasteur à la épilation la carte église. Nazo comprendre des caractéristiques pour nous normalement passer à zone bateau au Cameroun. Voilà pour te bimer la vidéo. Il y a encore, et ça n'a pas passé mon sous bateau ça va marquer mon sous n'a pas vidéo bimité. Non mais bimité. Maintenant il reste à savoir tant on va passer là bateau ça va marquer mon. Est-ce que ça va passer à monde ya mon kilo ya C ou bien bateau dans le monde des ténèbres. Na bateau na bango autre dans le monde des ténèbres pour na quoi mourir mon kilo nzambe. Pour la mise en conclusion, on a zolo qui nous a pas tout normal. Et ça peut-être que tu as le monde de ténèbres qui tika pour na ba to na bomba ou ça ka ba mission na monde sans parce que c'est normal. Ils ont normalité à cause de l'épilation en plein air dans la église. Et toi les pasteurs nous ça là on s'appelle à monde. Hey Jesus. Il y a un moment pasteur là qui wapi. Nous essayons vraiment de comprendre, de comprendre le quartier. Nous essayons de comprendre, de comprendre le quartier. Jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau-là. C'est grave. Et ça n'a pas passé un sous-sous. Si vous écoutez les nègres, vous avez crainte de Nzambi na kati na ye. Ma passé là, vous avez passé mon vous compter. Il y a aujourd'hui un homme de Dieu comme ça, un oin de Dieu. Vous écoutez les nègres, vous sentir vraiment crainte de Nzambi na kati na ye. Parce que ceux qui passent à ce temps-là, ils ont la crainte de Nzambi. Parce que crainte de Nzambi vraiment, des atiloko, des akana nucléaires. Parce que ceux qui ont la crainte de Nzambi na kati na yo, ah, voilà bon Nzambi pour vendre na kati na yo. Pour ceux qui ont la crainte de Nzambi te, am not sure n'indimité qui n'ont pas na bon Nzambi na kati na yo. Parce que mutu azo na bobangi ya Nzambi, mutu azo na crainte ya Nzambi, mosali na Nzambi oyo mibengi mosali na Nzambi, il faut azala na crainte ya Nzambi. Il faut avoir la crainte et ensemble vraiment bandeko. Parce que et l'autre passer on a bandeko ça dans la église. Il y a comme ça l'épilation que piler ba jeune fille dans la église. Vraiment ce to bito tala to bandaka na bandeli. Et ça crainte et ensemble parce que et l'autre il y a celle dans la église et ça n'a même pas écrit dans la Bible. Ce qui peut-être écrit dans la Bible, il y a on allait se taire. Ngai za kutumbala liboso na mona na makamba bongo na tika pe koyoka mote. Il y a comment la pasteur a zobé ma jeune fille à tour de rôle, à ça la bango épilation. À tour de rôle. Bandeko, ngai naeka pona koluba, biso bandimi to telema. To yeba pe ko boya iloko mususu, o to moni que non pasteur a lobi to moni conscience, nous avons une conscience avec nous to non o ya moté. Au lieu que vous chuchotez dans ce pembeni kuna solo la loba. Si vous êtes à des trois beautés les mini des jeunes on a évité parce que ça va passer on sous ah les lots on dit que hôtel les yo ya tio mal à l'aise yo mo miki mini l'église yo mo miki mini l'église pasteur o elle nga ko yo kabana na eba brebi na e asa pasteur a bien pasteur o elle nga ko yo kabana brebi na été boye ba kino wana za sous pasteur te wana za wende dite. Bandeko, et ça là qui n'a ma bien makasi. Et ça là qui n'a ma bien makasi. Yango na baki non, on a ko solo la non. Na bandeko mususu to partager na.
to partager. Nandimite so ina leze mutu moko boye, so ina leze peut-être mutu moko boye. Nandimite so ina leze mutu moko boye. Hein? N'est ko leze ba pasteur te. Mais n'est ka ko ba na vérité dans sens que non biso ba diminuer to zotika ba pasteur ba ko na ba niveau na ko sala biso mabe. Ya ko ma na ba niveau moko ya ba audace ya ko banda ko epiler ba tuna na kati église. Ya ko banda ko lesa ka to ba biloko moko ya ngote, ya ko banda ko melisa ka to ba biloko moko ya ngote. Toza na non na monoko na biso te. Nandimite ke no bokoloba ke no bibi shindenya leki na BBC pour TV alobi mabe. Non. Bandeko na ko leze ata mutu moko te. Na ko leze mutu moko te. Et puis na ko lobela pasteur moko te awa. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Problème na ngande na baki na solo la na bandeko to solo la na sens ke to la muka biso bandimi. To la muka biso bandimi na sens ke non to telemela pe mabe ba pasteur na sens ke non soki to moni o eza mabe. Conscience na biso ebo elobi o eza ya mote, ce n'est même pas dans la Bible. To telemela ngo. To telemela ngo. To kika wa do continuer na mabe jusqu'où mokili yango na pe komika ka mupuse ba olalika bokuni muninga kufi. Oyoki bo mo kuna ba kufi. Oh, na monde lelo il faut to tamola to ba ko bongisa déjà nzela na biso. Na ba liwo ya mbala kata to komi na monde ngwa lelo. Si qu'on va errer on va passer ba okotisa bato. Au moins te ke no zaka mabe. Liwo ya ngwa ne se komika ka pa oyoki bo muta kufi. Ba liwo mbala kata ka bo. Mais ozo ko fréquenter ka église, ozo mona ke no bazo me mabino na nzela mabe. Ozo bongisa nzela na yote. Ozo bongisa nzela na yote. To y va côté les mélanges mabe mususu oto ki na ba église to moni ke no mabe eza mais on se tait. To vandi ka kimia. Non. Obenga mi pasteur ya, tant pis oza pasteur. Yo na nzambe na yo. Nga peut-être na koya na yo ki liloba oyo yo koloba na yo ki parole de Dieu. Ce qui sepeli singa ezu place na kati na nga evandi. Ce qui sepeli singa te. Comment est-ce que vous continuez à fréquenter l'église au Yébi qui non l'église a va passer à Zotambola Mabi. L'église a va passer à Salakaboui. Mais vous continuez à vous continuez à vous fréquenter. Tout le monde tout le monde a makamususu parce que na koza makoboya ya bitkoza makoboya to comme on dirait bizengi moko boye ba memela biso boye toke ba lobela biso boye to sali. Non. To boya pe comme ça ba mo pe ba koloba non ba ndinya mo pe ba fungwami. To fungwama pe na ko leze na mutu moko ate na ko leze mutu moko ate moi j'avais mal donc qui passe ya bandeko na nga basi bazala ki conscience na bango nyonso wana ezaki ata na moko te abingaka ata telemela mpona kondima kaka a tour de rôle oye soki ezaki lipamboli soki ezalaki délivrance nayebi te soki balobaki bakopesa bango mbongo really I don't know. J'ai essayé de comprendre événement wana image wana na comprendre kati. Alors afin de compte dans que notre biso bandiminer tozo mabi. Tozo mabi na nini on accepte tout. Tozo na noter. Oh, le salut est individuel. Tout le kanzambe na bosolo. Parce que Bible est un mot que vous non. Parce que nous tous on dit que non ngana kena kana na église té. Mais nzamba zo besika batuni bale ni satu basangani na kombo na il est là. On a né loko kena non tous ala ensemble na batuto ke kosambela parce que so yo ezaki ke non wana té. Mais batu musu batena ta église té. Pour batu musu pe baboya na bango ke église. Pour ba gafe le ti ya ba pasteur. Tant que ba gafe le ti ya ba pasteur. Ça dit à quoi? Ça dit à biso bandimi tozo entete bango. Baza na bagaf to obetela bango maboko. Ba osala mabe tozo futala kaka, tozo fréquenter kaka bango. Oh so to bito telemela ba pasteur. Ba kotika pe ba mabe wana. Ba mona biso ko ba bizengi. Bien on a compris kana bi ba pasteur wana peut-être na bandimi na ye wana de ba ko leka tour de roba ki mosaba mo épilation. Na ndimite ki no baza ba to se penza ya mo iboyo. Parce que ba mimika na monde des ténèbres ba kitika na ba ina ba jena ba mwana sambo. Pour un monde normal, un pasteur normal qui se respecte. Un pasteur normal qui se respecte, moi, et puis ce n'est même pas écrit dans la Bible.
wana eza susu je sais pas wana eza etonga ya nzambe wana eza ndako ya nzambe po yo pasteur oyo utepa na yo oya kosala bana bato épilation oya koépile bana bato na kati église place ape ekomami na bible place ekomami mpe na bible eza te mais biso bandimi tozofréquente kaka biso bandimi tondimi yango mpe kaka tozoleka mpe à tour de rôle tozoleka mpe à tour de rôle. Aïe. Mabe makasi mabe makasi bandeko tofongola mpe miso toboyaka mpe makambo mosusu po soki biso bandimi mpe toboyi makambo mosusu bango mpe bakodoze. Pour moi j'avais compris que biso nde topesa bango bateti wana babamemela biso babiloko mosusu oyo yango te tobandi komatina baniveau wana tobandi komatina baniveau wana vraiment. C'est qu'on a bien osé souligner. C'est grave, hein? C'est grave. Donc condamné sous ma pasteur T. Donc condamné ma pasteur T. Bisonne si koto télé na ma bé. Ceux qui te moni ma bé, to boya pe. Ton dit ma moté. Bisonne bandi bitozo sala te no ba comme na niveau wana. Pour ceux qui to boya ko sale ma pété. 3-4 hôtels mais yango yo kan ça continuer. On continue à monter. On va peut-être à Zaka, mon gars, au-dessus d'un monde sous soi. Quand il est au salaire, pour mon président, ami béni, mon salaire, mais un one de Dieu. Tant que la Bible au thé à battre. Toi, tu prends ton temps et on va nous faire la population dans cette église. On a l'été à l'île sous. Ndeko na bazo chité na émission na lelo na yaki kaka kobeta lisolo ya vidéo on a monaki sur Facebook ils ont tambola jusqu'à présent ils ont tambola na Facebook ils ont tambola ya pasteur azo sala bana basi épilation azo épiler bana basi épilation na kati église en plein air en plein service je peux dire. Alors kaka mabezaka parce que toyoki langue te nazo ba pété sur les pays nini pour langue azo ba les langue mo vraiment mais vraiment te nazo y ba pété sur les pays nini te nazo mituna ce qui amona kinini ce qui nous a mené à ce kinini ce qui zaki o nzamba sengaki asala ce qui pe nzamba sengaki asala est-ce que zaki ye mutolinga asala parce que ce qui maman pasteur aza peut-être maman pasteur elle asala ngo ou encore à singa maman ya département ya basi basalango et non pas yé en plein air. On a déjà eza abomination eza pesa abomination oh yo ka pesa abomination. O penza bangle balobaka abomination yango wana pasteur abana ko épilé bato na kati église. On a vraiment abomination pour tina niveau wana yango moi kinga na conclure ki na lobi non na ata ko solola na BBC pour TV eza lisusu makambo ba pasteur te totika ba pasteur ba mona na bango kimia bisonde toza soki pe ndenge nini tozo ndimaka nyonso tozo ba koloba note yango wana tobanzo koma na ba niveau ya biloko moko oyo yango te. Abomination eleki trop na église eleki pour pasteur aza na mwasi na ye comment ça kosala ba épilation na bana bato
Et puis en plein air. Mabe makasi. Abomination, penza, abomination, écoute dans l'église, abomination. Biso bandimi, to boya kape makambo susu. C'est ce que je peux dire. To boya makambo susu. Neti nga nazo mituna, ceux qui nazaki parmi ma fille wana, à vrai dire, je n'allais pas accepter. Et je passe devant, na soulevé la main na likolo, pasteur a sala ce que ndeni wana. Hein? O azo sala wana. O pe mususu na papier hygiénique à sa tchebo. C'est quoi cette histoire? Hein? Les abisso bandimide tozo entêté bango ba koma na niveau wana. Biso bandimide tozo entêté bango ba koma na niveau wana parce que toza na note. Tant on a qui image na bandeko. Na yoki mabe. Na yoki pasi na mutema. Na bi pona ni ti na niveau yo. Mais ti ngamo na ekoloba pasteur yanga nya vanda na ye. Pasteur yanga avanda. Bisson de tous un problème dans minute parce qu'on accepte tout. On accepte tout. Ce qui n'est pas normal. Nous autres, on a peut-être des amis, comment est-ce que le pasteur a voyé la épilation? C'est pas biblique. C'est pas biblique. Si quoi, Naomi tout dans le bi, voilà, et tout comme il a un niveau avec épilation. Si quoi, après épilation, tout le monde est souni. Tout la mouka, tout la mouka. Donc, ils ont makambozo les canabés dans l'église en Zambie. Oh, ils sont bandimito, ils disent que non, ils ont mavé, mais on s'était. Or, quand on a vu son église, ils ont peut-être toujours qu'ils nettoient pour la parole de Dieu. Toye va kobongisanzela na biso ya suka soki tokende wapi toyeba sur la parole de Dieu toyeba nzambe alingaka nini nzambe aboyaka nini nzambe alobi nini mais lelo ekomi lisusu ya épilation na kati ya l'église l'église ya baafricain oyo problème l'église ya baafricain problème mpenza. Nzambe alimbisa. Ce que moi je peux dire, Nzambe kaka alimbisa, mais biso bandimien, to fungola misu, to zala na non, to boya pe makambo mususu, po ebanjo kende mabe, parce que likambo wana, vidéo les autres tambola, na omituna, est-ce que Nathan bakoko na biso ezalaka? Je ne pense pas. Nathan et papa na biso et parents na biso ezalaka même pas. Attends Nathan na biso ne to bano kola o na yoka ngote ezamba ya liboso. Ezamba na liboso. Chose grave, ce n'est même pas dans la Bible. Si vous commencez que dans la Bible était, bino bozo ki ne kaka bomi pesi. Attends, mon a courage à combattre que non. Et l'autre niveau ça la pasteur. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si c'est écrit dans la Bible, là qui ça? Tout ça. Tout ça rappelle ma courage, Joanna. Tout ça rappelle ma courage, Joanna. Tout n'a pas pasteur. Avant ça, la bêtise, nous sous tout n'est pas. Si c'est dans la Bible, là qui s'habille. Là qui s'habille sur ce qu'ils ont dans la Bible, comme ça aussi là n'est bien. Donc, le pasteur va commencer à avoir un sentiment à Bangoka. Il faut que il faut traduire la parole au pasteur dans la les faits de l'épilation dans la carte église, c'est ça qui nini. Pour problème dans la Bible, non, ce n'est pas dans la Bible, ce qui n'est pas normal. Et là, le pasteur va nous dire que la carte de la Bible était. Comme pour dire que non, ce n'est pas normal. Alors, comme ce n'est pas normal, tu vas toucher un bus au pasteur.
biso bandimi nde sikoyo toboyaka mpe makambo mosusu tondimaka kaka nyonso oui te soki pasteur ayebi bino makambo bongo ayebi biso makambo bongo moto toyebisaka pasteur si c'est dans la Bible elakisa biso tokende bongo bandeko nakomi na suka ya émission nanga toza sur BBC Mpoyi TV, toza sur BBC Mpoyi TV. Sur BBC Mpoyi TV, tout ça comme elubu, analyse. Alors makambo ebele ya kosala ezali, toza na kaka na debi. Ma temps pe na me pesa me biso vraiment te parce que toza un peu très occupé na makambo susu. Alors on va nous faire un live bientôt là. On va nous faire un live à téléphone ouvert. Ceux qui vous allez parler de vous nous déconnez, s'abonner. Nous allons insister juste quand on a abonnement pour s'abonner, pour supporter nous déconnez. Et moi si, bah oh bah nous allons pour supporter nous. Pour s'abonner, pour commenter, pour partager, pour aimer vidéo. Tokomi na suka émission na bino na pesi bino merci na ndenge bolandi ngai ko bandeli suka ya émission na ngai je crois vous comprendre ngai je suis pas venu ko léser mutu awa na ye ko toucher ba pasteur te na ye ko toucher ba pasteur te na ye ko salir ba pasteur te sauf que je suis venu juste ko éveiller biso banimito et tozala un peu éveillé to la muka na sens que non ba biloko mususu o ba zo ba biso l'église to boya kapé Toboyaka, ce qui n'est pas dans la Bible, Toboyango. Toboyango, vraiment, biso bandimito, telemenyango, peut non, oh, ça c'est non, non. Et ça, c'est que nous sommes la biso peut ndimi, nous sommes la biso to sala, to sali. Or, ça fait la Bible était. Et on a une série na biso bandimi, Toboyaka, pe biloko mususu. Toboyaka mususu, parce que ceux qui tozo mona ba gafe zo ya makambo ebele zo na l'église au pasteur boye ya lobaki ba sala ki boye bandimine boye. Et ça parce que biso pe bandimi toza wana to vandi kaka kimia nie non. To telemena pe biloko mususu to moni za mabe peut-être ce to telemena ba mo pe ba ko banga ba ko arrêter ba biloko mususu ba zo memela biso na kati ya l'église. Bota ka ndenge ba memeli ba banani ba zo sa ba ninga épilation na kati église. Ba zo épiler un pasteur qui est en train d'épiler ba jeune fille na kati église. C'est pas normal, ce n'est même pas écrit dans la Bible. Or, ceux qui ont dit que je ne pense pas que nous passions à forcer parce que bango ba qui na bopete nyonso parce que la Bible ça la tour de Rome. Ceux qui ont dit que passer à ngani abeta bango aina sa bango eloko moko te. Bino boye na pete nyonso, bo pesi pe nzoto. Pour passer la épilation. Vous trouvez ça normal? Non. Yango bandeko lelo kana yaki na bi non na solo la to solo na biso nyonso to lo bakina biso bandimi pe to telema to boya na mpe makambo susu ba yeli biso l'église o ce n'est même pas dans la Bible to boyi pe to ndima kaka nyonso te plus to zo ndima nyonso to zo mpe ba gafe zo ebele ko vanda na biso kimia non eloko musu to telema yango yango mona na yaki na bisolo o ya pasteur ko na mona ki ezotamona nango na Facebook. Et tant que na Facebook, pasteur moko azo épilé, ça épilation na kati église en plein air. Na bana basi azo épilé bango. Na soki adjoint na ye, soki secrétaire na ye, azape na papier hygiénique wana azo aider. Et ba fille pe bazo soulever pe bilamba na bango, pasteur asala nini, asala épilation. Lorsque yo moi sur routine na kiti no ba bengi tu viens là devant, au matisi et lamba pe basala yo épilation. On dit Nandini te que nous sommes au boya qui va bien bête au film. Je ne pense pas qu'il va bien bête au film parce que c'est ton corps. Dignité à moi c'est ce qui me wapi. Yango na yaki na lisolo ana lelo na bi to tele ma pe biso bandimi. Na yaki aussi ba pasteur te. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Je suis pas venu ici pour toucher personnalité à ma pasteur non. Je suis venu juste pour solo na ba ninde ko na ngai. Bandini lokola ngai na sens que non si nous voyons ba biloko ya bongo to boya pe to telemela pe mabe mususu pour plus to zone demander mabe zo régner je sais pas na éviter soki na lobi mabe na éviter soki na lobi mabe na komi na suka ya
émission la ngana pesi bino nyonso. Merci beaucoup. Mingi ya kolobeza te ezaka bo s'abonner belé sur BBC Info TV, bo commenter, bo partager, bo aimer vidéo ce qui et c'est pas si bino. Ce que je vais vous demander, on se retrouve à la prochaine kaka sur BBC Info TV. Bye bye.